Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Émission na bino bolingaka, elle a viré de nos artistes comment boto e bandenge ni artiste so vivaka, comment te bandeni artiste so azalaka. O moko se présentaka na moko ya bino Charlie Tupambala Marcelo 3 matchs. Voilà déjà métier ko fongolela ngai. Na mona déjà invité na ngana yambi na plateau. Bonjour Maman Ida. Bonjour Yaya. Maman Ida na yebi ke bandeko ba yebi mais c'est présenté encore. Maman Ida zanani asalarani. Bon, Maman Ida na bino yeyo bolinga mingi na pesi bino na bonjour bana poto bana mokili mobimba na pesi bambote belé. En tout cas, bon Maman Ida yeyo bino mo boye belo Maman Ida salaka art naza artiste et comédienne. OK, Maman Ida aux artistes et comédiens au sala na groupe nani? Na sala na Lise Boy Fondation et pas président na biso Esobe. OK, Maman Ida bandeko balantibo qui bien Maman Ida nda lobby asalaka et pas président l'a dit Esobe. Maman Ida pas président l'a dit au diro banda quand depuis au bandi carrière na yo banda kana groupe pas président l'a dit ou bien banda na groupe muso avo comme pas président l'a dit. Bon depuis na bandi carrière na banda pas ya président na biso maître pas mangwa ou aza awa vraiment mbote belé président na ngai aza pena kinde to zaboye nde ti président na biso maître pas itango voyager na ye to tikali wana to panzani muto amtake na kwena ye bon président sobe tango azuli kanisa sala pe ye mouvement nde na kotaka donc ye bandeli ya troupe ya président sobe na ngai toza wana na nini na bandi e pa ya président na ngai sobe donc depuis bandi troupe na ye na 2003 tina lelo 15 ans na c'est pas président la de sobe. OK, merci bandeko balandi notre boss babi notre boss papi Fumunta ku papi de Tiene Ricardo Motema ya Mimi Matondo masa pembe babi toza bongo vraiment na Maman Ida sali 15 ans pas président sobe. Maman Ida bénéfice nini oyo zwa pas président la di sobe. Bon bénéfice na nga eze belé malgré na simba kango na maboko te bénéfice wana siko bénéfice nga na zolinga na zana ya ko simba na maboko ndenge to mona kake muto yo nzamba saleli ya muto nzamba pamboli ya tala eloko ya ye tala ndako ya ye tala mituko ya ye bon biloko ndenge wana met to c'est la temps ya nzambe ekoka ye moko.
Apparemment maman Ida yo roumeli tout le monde dans ba groupe mususu bazala crème sumta roumeli ba che poste mombe mais c'est comme si yo pas président la die so bozanuka mbolo mbolo. Te pas président et sobe naza conseillère. Naza conseillère malgré ba chef musu bazana ba ona likolo nga tant que maman ba pesa valeur ki bon maman wana na pesa ka ba toli na bana ba nora bato mutu pasi na troupe ba beloni ba brida donc soki nga ite mbele mawa mingi na bana mo ba beli sakanga mutu na groupe sobe bango wana. OK, merci beaucoup. Habiba Nora mutu pasi et Nora. OK, merci maman. Na bana na bango soki ba ko dike bango ndeni bango mo ba maman ba déranger. OK, merci maman. Maman Ida to sabongo na kati njili to ye vraiment na mabele na yo to ebite maman Ida avivraka awa to amemi biso kaka po placement boye ne. Bon, naza mwana njili na quartier 12 na Laïque na Betani. Mais sikoyo naza awa na quartier 1 et pas na futelaka. Et pas na futelaka naza na bana na ngai. Nde toza awa boye eze pa na ngai te eze sika o toye o sala musala tournage. Nde yango to profiter to sala émission. OK, maman Ida le bien à sa place à futelaka. Maman Ida zana bana et maman Ida za mariée. En tout cas, oh wana eza munantima na so inaza marié te so na bi naza marié te bako tungi sanga so na bi naza marié bako sunganga te bako lo bazana mobile donc moyena loba eza te bandeko na ngai bino bo soutenir ka bo sunga ka nde bo mona mama Ida afutela ka ndaku azana bana mutu e comprendre na mobile te na ndaku. Mais maman Ida ça on m'a bêté, ça on m'a bêté. Oh, ça m'a bêté est-ce que ça mobile inde ba sunga ote non ba la poto. Est-ce que ça la bon? So za mbate bo sungi kaka ta zamba ta. Pote belé na pesi bino. Maman Ida yebsa biso maman Ida to yeba no via maman Ida ndenga viva ka maman Ida bazana bana azana ndako afutela ka maman Ida futela ndako wana comment? Azana mobile ubi avanda kaye. Bon, merci na motuna na futela ndako ka na nde na sala théâtre. Nde na jouer. Au moins kaka boye charismatique Claudine Nzongo na poto kuna mira yesa mwasa dadi baseke batinda mama Ida futa ndaku na suka sanza mama Ida donc baze belé o bazo soutenir ngai po na futela ndaku nazala na bana papa na ngai Bernard Mbuta Musambu na États-Unis bazo tika ngai te bato ba soutenir nga ba Rimler ko ngenda na France donc comprendre maman Ida qui me pose question donc maman Ida ane mariée te donc maman Ida azane nanu etala kanzo to mkie babi bokonote do azane nanu yo poso lingi no yo ba maman Ida oye na yo ane mariée te ane kana bana ane kayemo la kata ndaku. OK maman Ida musala théâtre ngo vraiment na habité depuis au banda ti lelo. Lo ni na malamu souvenir na malamu ni nous en avons vraiment na musala ondo sali. Bon na musala ona sali souvenir penda ya malamu oyo ngana zana weza ba relation. Vraiment ba relation oyo ngana zana bango donc eza mukete. Eza pena mukete kozala na relation eza lokwa mutazana bato. Azana mbongo te mazana bato. Donc eloko na baba zanga mbongo mezala na bato. Ngai pe nazana mbongo te menana ba relation na batu donc bien makasi. Mais ozana elo monto maman Ida sala na sima ya théâtre peu o ya sala molo ne mo be coach la kembongo oui kozana batu za bien mais est-ce que le lo vraiment maman Ida so batu na bazate c'est que yo vivre te. Bon so batu na bazate ngana o vivre te. Nzamba ye bakati. Nzamba ye ba ke mono po bunga te mono po mitungisa mate funa tindele batu mo basunga e kaka. Eza makambo nzambe nzamba olinga teke waye anyo kwa matwa kufa nzala. Merci beaucoup maman Ida. Maman Ida conseil ni vraiment ngana linga ki yo tellement que sa maman conseil ni no pesa na ba fille ba artiste oyo bazo sala vraiment musalo linge ngo banité parce que bela ba artiste ba ya ka pona mibala poto et belé ba ya ka po ba mona bango et puis ba comment ko sala ba tournage au monde à moitié nu au monde à mutu au sala ba ndeti ba peut-être ba film à internet au monde à mutu ça tournage à la tikale so pamba nyoso wana na ebite que na tana bino banda bo banda musana bino parce que tu as il est temps dans monde au théâtre est-ce que makambo wana ezala bon eza passe na soni
ntango biso tozosala bateatre wana tozalaka bebakata bamama loso donc tozalaka ebele tozosala bateatre makambo oyo otika nzoto libanda to mokongo libanda meme oyo nzoto mabele na biso basi emonana biloko wana ezalaka te mpe baprésident na biso na seri wana bazalaka matata bazali kotelemela makambo wana mais sikoyo nde nazokamwa vraiment nazokamwa balandi makambo ya mindele bafilme soki ya prono bobengaka bafilme wana nde bazolanda yango bango mpe bakomomona bango mpe bakoma mpe bongo or ke bazosambwisa nzoto congolais congolaise aza mutu moko ami se respectaka lokola nga mama Ida jamais nga nakoleka na tv mupende na nga emonana nakolinga te naleka tv nabimisa mwa libele talaka d'ailleurs nde nalati nayebaki teke na osala émission osalinga surprise mais na mila atelaki déjà parti ya ndako eza bongo mwasi fo abomba nzoto wana ezalaka mpona papa kaye moko esili nzoto eza mpona mutu nyonso te. Ok, merci beaucoup Mama Ida. Mama Ida toye tokutaki yo oza na tournage nayebi te tournage oyo namoni papa ladi esobe tofongoli groupe to ndeni papa alobaki boye papa na biso ladi esobe nzongo makiese mutu montre nabengaka ye mutu montre mpo mutu netambola aire nyonso ye aza mutu aba surprise meme atelembo bato bazoseka donc oyo eza eloko moko mutu asengi na sala filme ezala yo soko yebisinga Mama Ida salelanga filme na ekipe na yo nakosala mpe filme na pesi yo mpo Mama Ida na minute oyo na poto aza Mama Ida doi na poto azaka Mama Ida Mama Ida baza mibale misato te na minute oyo na poto mpo oza conseillère ya groupe ladi esobe mais to comprendre to na tournage na yo tomoni actrice na bino kaka moko Nora c'est que oza un bon terme na bato te po toyebi soki eza po eza nzonzing non tu as dit osa nzonzing mutu apesi osa le film et puis tomoni ka actrice moko c'est que ozaka na relation na Nora kaka non Paola azali Dibala azali bazali kipeka zado bazali bano oyo nga na bengi po basala bana baza bana ndako ezala ndenge wana papa yo ozwi eloko ale osundola bana ndako otalisaka na bana misusu me bao nyokwami na bango bao ozovivre na bango bazala te to balia te ezalaka te. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Mama Ida ayebishi biso vraiment lelo na poto eza ye vraiment Mama Ida. Mama Ida yo moko na ndenge ozosentir succès ya ndenge ni oyo oza na déjà na poto. Omoni succès naza na poto na minute oyo
tomonaka baluba nzela mwanetu mamu wanu wantu mchikani mbwanchi bayoka soni te na langi na bango bamongo baluba sakata banani bayoka soni te na balangi na bango ngabite pona nini biso bato bandundu pe tozali pona nini langi na biso eyokana te or que mindele bayiba langi na biso lelo mindele so bazolo banglais so ken États-Unis oyoka kimbala na kimbala tina minoko ba mindele nabo kansa anglais ndeza kombo ba chanja meza nango kimbala ega mapani mayin ba lesa mi anu donc aminderi agembuli ndaga yedu mun bagwifaga aminderi agembuli ndaga yedu ako hosa gimbala lo ako hosa ndaga yega ve ako hosa gimbala aminderi na em do yango wana vraiment munoko ezosaki oui yangwa omoni kaona lobiana bato no poto le minute bazobina mama ida umela mama ida kimbala ye gimbala lo mindaga yega iba hosa ga gimbala de ce que yo abamaida zani ka artiste ya bamba sinangana sali na poto kimbala iba hosa gimbala iba hosa mugimbala ana ndundu ano akimi na nona kupudu ino kwa mbodi jingi. Merci Mamaïda vraiment au rumeli na monde on est est-ce que na Congo vraiment yo morondo santakando za na kata kin o est-ce que au kanga oza vraiment na sixo yebani na kata Congo te poto te monde entier oui monde entier tala mkomsusu na kitaka bona taxi na bosa ni retour na be chauffeur obosa ni opesa en retour chauffeur bia mer yo za star munene boye olandela mbongo mukeboe kende kaka na zaiki mpia ka mbongo na ngapena zaina ona maboko kaya ngwaleme na mitalika yemo sayibisinga star munene boye na mboko yo olandela ka na tika na kenda na nzala na libumu pona komboka ya star talaka Mamaïda ya batu na ba chauffeur bisika nyonso Mamaïda kaka. Mamaïda za bana combien totune ka bana Mamaïda exception ka bana totuni Mamaïda za bana combien nana bana 4 mobali moko basi misato mobali pe ya liboso bazotanga oui bana batangaka bon lokwa misu bapusa na bango bazo débrouiller moko asala suki moko atongaka moko azotanga wa mobali azakaka zo débrouiller ka ndenge talaka vie yango lelo to c'est la papa na miso Félix misale la mukapo akota pe na musala. Merci beaucoup Mamaïda. À part théâtre au sala suni à part théâtre vraiment na sister classe na couture naza couturière munene en tout cas so na tongeli la mondi mateke Mamaïda tinde na chaka mutu na théâtre na monike couture ko sakanga théâtre ndé bien donc orke couture peso elambeza na betaka mais ko ba machine ndé ezala soutena perda ba machine na comment que tika baninga batongela ngai moni te que c'est que Mamaïda yo sa couturière to me camper ko loba c'est que musala na bino zo futa na ngote parce que tant que couturière yo za musala no sala parce que rumeli pe na musala comment o ko somba machine te na mbongo na mboko ozonga te ba machine ndenge na négliger ka ba machine beba omani soto zake pananga na lingana bimisolo ba machine ebeba olia na bongisango malamu funa somba kutu ba machine mususu c'est mbongo izana mbongo charismatique Claudine Nzongo azana mbongo Miraesa azana mbongo mwasa dadi baseke donc Bichéradine Pindi donc papa Chil Maurice na Norvège. Ok, merci beaucoup bandeko balantoko baka bongo na Mamaïda. Mamaïda mais quand peut koyebisa biso batu nini oyo zana bango rancune na monde théâtre. Na monde théâtre azana rancune na quartier kututina Koliboye na zana rancune te. Bon na monde théâtre sika na sala musala na keza rancune. O mani na monde théâtre so za rancune o koka pe ko jouer te. O koka ko jouer te po makanisi na ezaki de na matina sen boyelo ko nemi na ngazana azo seka ngapo na koka ko jouer te. O zanuka mal à l'aise o yeba musala te. Merci beaucoup maman. Mamaïda, est-ce que Mamaïda boula rapper un jour à sala mouvement na ye ou à sangsapé banana ye mo pas comme la groupe ne tant que leader. Bon nazara na idée wana te. Nazara na idée wana te ke na longwa pa président sobe o ngana to soinité to bundité a salinga mabete nga pena sali mabete na longwa kaka
nasala groupe na ngai biloko abongo avancement ezalaka te avancement vraiment ezalaka te ebele mpe baloba bongo après omona mpe asali na ye ebele mpe bagira nga nde na aboye na président na mama tika basukaka na nzela eti nani oyo oyeba suka bon mpo nga nalingaka nanga polémique te yo moko ozoyeba te ozoseka bao balongwa bongo bakenda ake atuti tolo nakesala groupe esobenga mpe nakoma neti ye mais basuka na nzela bazonga mpe epai esobe lisusu omoni olianga nakende nazonga lisope esobe malamu navanda nanga ka epai esobe pas mettre pas mpe bolongwaki parce que vous pas mettre pas mpe bozalaki bino nyonso na baprésident pai tolongwa te mettre pai nde moto asalaki avoyageaka totikali ntango totikali moto akokamba biso azalaka te talaka batika beaucoup moins pas président Mundori personnel président Mundori bozalaka na ensemble na bango na baladi eso oui et pas président Mundori mais nga nakomaka kuna te nga nakendaka te pa président Mundori oyo bakendaka pa président Mundori bakabwanaka nde yango moto amoto asala eloko na ye bokabwania nango mabe te so esimbi no mpe mama ida okomeka no mpo tomoni déjà lelo mama ida asangisi bato na nzonzingo sa filme mpo sa mpe groupe ya nango jemu eza motema ya moto wana eza style ya bandumba omoni mwasi ya ndumba azali na libalo alongwa bamone na mobali mosusu alongwa wana eza motema ya motu na motu nga eza motema monene azala mpe motema mawa mpe ya kosupporte donc esika navandi kaka mpe pozwanga mabe eza pasi soki président esobe atiaka na ye yo à l'aise ngai nazalaka na ngai à l'aise malgré kaka bambongo yango ndenge ekoma nango pasi boye aza mpe moto aza responsable na makambo na ye moye naswanisa ye to nayi na ye mpo na mbongo eza te ape na famille ozomona nga mpe naza na makambo nanga naza mpe na famille bon moye natia ya l'aise eza te ye mo nde faut comprendre ke mama ida na wumeli na ye mama ida na banda na ye mama ida aza parent nde acomprendre akaniselaka sikoyo ozomona mama ida aza quand même salarié na groupe ya esobe oui toza na salaire mais na minute oyo salaire eza lisu te salaire tozali na bralimat contre ezala lisu te tozala lisu na salaire te tovivre kaka na bino te so na beti yo matolo nafutaka transport nake répétition nafuta transport nake tournage po biso bato omona président ladi esobe osala bapublicité ebele bongo akota mbongo ebele bongo boza salaire te bovivre ndenge bon bapublicité wana eza compte privé eza na théâtre te fasunga mpe bino baoyo aye surtout baoyo borume zela omoni nga neti nasali émission boye eza compte privé eza ya lisboy te nakozwa mpe cope nanga nde naza so nazwi cope nanga ya publicité oyo mwana moko ya poto mama ida naza na maison nanga na Kinshasa yo osalelanga publicité noke nasali publicité eza ya président esobe te noke nasali publicité nga moko na le eza bongo ovivre ka na force mage tovivre ka bongo na barelation ka na bato tovivre bongo nateke théâtre yango seke ezosimba nango te koma eloko kosala ovivre ka na nsima ba donc so bato baza te mo bovivre eza te seke boluka mino misala mosusu bosala oyebi président na biso moko aleka na télévision ntango bapekisaka bobwakaka te asili kaka te aleki mpena na tv na otanga kombo te me président na biso baartiste toyebi ye asilika bopekisa biso mabanga tovivre ndenge nini tofutelaka bandako totangisaka bana fu balia sikoyo bopekisi biso tobwaka mabanga te tovivre ndeni yango do mabanga ezaka permis mabanga na nde yango nde ezosala biso nta tete na mosala osala te eza mosala pasi mpo koma mosala mo boye tofutama te me tovivre ka na mabanga bon yo musani bamesie bazolela bazofuta bango te bazobeta bana classe bigogo ani po moi classe aye na 500 francs te na classe na babiro kuna ozomona badossier vandi moye moto akomeza te alali na ye pongi na biro bazofutanga te bongo na théâtre kutu nakokende moto akabelinga 500 francs quand abongo fo bosala mpe appel na gouvernement babanda mpe kotala bino na ye batala problème na bino nayebi te soki osala appel nini na bakonzi parce que toyebi bakonzi ebele balandaka bosala appel na bakonzi eloo nini bakosala mpo na bino parce que eza mosala motu nyonso asala mosala ne po ase retrouve comment mosala mo bosala bose retrouve te bovivre aka na mabanga nayebi te tonke mama appel nini okosala na bakonzi mpo na mosala na bino ekoma mpe valoriser. En tout cas, appel na kosala na bakonzi na biso ya mboka
atanke ngai pena mama ida nzambe ayoka losambo ya mama ke ya papa na minute nga mama nazo sambele pa ya nzambe na se eza leta bakonzi na likolo eza nzambe atanke mama sikoyo na lobi na bakonzi na biso ya mboka ba papa na biso bo soutenir biso tomo na ba Nigérien tala bandako tala mituka o bango bazo tourner nango o kamu tala ba santé na bango ba Nigérien ba beta matolo te ba boaka ka pété biso so to boaka poka tozwa na minute o bakonzi bo so biso na charge bo kipe biso bo sunga biso en tout cas vraiment et ozala bien bino pe sango pe kotambola bakonzi ya Congo basimba ba artiste na bango kitoko. Ok, merci beaucoup Bandeko Balandi émission na biso la vie de nos artistes ozaki bongo na mama ida mais qu'on peut expliquer comment ça se passe dans le monde na théâtre, comment musala vraiment et théâtre ndenge nini elekaka et puis toyoka ça l'appel na bakonzi parce que balobi mutunyo ça sala musani pas se retrouver comment mutosa musala kaka pona mabanga et yebisanga soki mutu ana zate soki libange zate donc a reliete a vivre te ana bana fa foutela fa sala boy mama ida cité déjà vers la fin émission na biso mot de la fin mon mabanga inchallah bien mon mabanga sala bien makasi vraiment mabanga sala bien soki natali bien na France kuna ige gensile malokuli yaya baleki vraiment na pesu yo mbote Claude Ndombe na vie ya son na kati ya Genève bambote belé donc mama Anna mabulu mbote belé na pesi mbote en tout cas boza ebele ba Géraldine Pindi ba Chantal Bandugu ba Lili Mbele donc Jenny Matondo mère double mbote belé na pesi bino mbote boza ebele bino nyonso na pesi bino mbote yango yo. Okay, merci beaucoup toka boni bongo vraiment na mama ida auto solo la kina ye tozaki na vraiment le na plateau nanga nga pe sans plus tarder non pe sambote nanga pa mon boss babi mon boss papi de Tiene papi de Tiene mon à Londres à 4h babi ton baba surtout quand na 12h des choses qui déjà na Londres motema ya Mimi Matondo bambote belé na pesi mbote nanga vraiment na équipe technique nyonso o ya Congo Cool TV simbote minge pa président nanga Ladie Sobe na kati ya mikili président peselanga ya Jose bambote belé José de Londres Sida Bilele wana mwana mama mwana ntima. Ok, merci beaucoup kapembote nanga pa président Ladie Sobe mbote nanga pa président José de Londres bambote belé na pesi mbote nanga pa meti ntima babi liso nzambe tango mona ramwa biso mo poudre monini babi meti yemoro nzambe do yemoro azalaka na machine yemoro na caméra yemoro na montage babi azani munene tani ka muke masala musala makasi obino bomona ko bino bosepela nango bambote belé na pesi mbote nanga vraiment na ba onion surtout balinganga ala ba balinganga te na pesi bino mbote na bilo na boaka nanga te na boaki ka boss na boaki ka meti na boaki ka mère na biso Mimi Matondo bambote belé vraiment bisika bozali wana bongo tokutani bino à la prochaine émission. Ciao. Congo TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou
00243 82 23 86 668 www.powabase-6car ou bien contact@powabase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Powabase Car. Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV, vous informer, c'est notre devoir. Congo TV, pour s'abonner massivement na Congo